Sarah Tola TV. Parce que vous avez besoin de solution pour la liwa mwana nao. Tango Frida akufaki, tope tango yokaka sango ya Frida akufi oyokaka ngondenge. Sango ya Frida na lamuki na liboso na tongo. Na tide na 9h na bengi mwana. Olali ndeni na bi mama na lali bien. Wana après libala. Les deux oya kufaki. Sarah Tola TV. Frida bozomona lolemo mutu libanda lora mutu ba etrangla kiye. Frida sali Chris mazana ba pota na elongi. Je pense que émission Oyo eza ko réveiller pe miso lisusu ya justice. Sarah Tola TV. 4e miré. Dola zawa. Azana 4e miré. La katia parki a 4e miré. Tant nyonso oto luboluka dola zaka wapi. Azalaka na kukima epa ba koto lobi soki ya bombie kalunga pe azo ya bombie ti moko dola akei komitika ye moko na parquet. Ah bon? Ne ba bengi biso to kangi. Bakanga ye bongo. Biso to kangi sakete ye moko alongola makolo na ye ti na parquet. Kolobani. Wana ne place wana ye moko ayeba ke loka kinelake. Sarah Tola TV. Na côte na kata tel na foda na lali na bi bon on t'a kufi na kacha flat na chambre comment possible que la saleté tina niveau oyo quand ça mta kufi na mabele wana bokutie alali na met bache likola met na bino sikoyo tamba memaki kuna ba maki loka malade to ba memaki loke bembe déjà herbiso komi tutuni docteur ba kinende docteur na sesabi oui ba kinam tuda kufa to tikolo simba ete Sarah Tola TV. Donc na manzaka awa na kingo. Azana manzaka awa miliyo ina zolo Frida misumbeli na bilamba. Ah bon? Oh là là. Frida ba video na ndenge zana. Azana ba salité na nzoto. Oh yes we. Mawa. Ezo pesa passe uninga bokoli mwana na ya komi mama bimba boye. Kozwa molimo mwana moninga koboma boye za penza kitoko te na banza batu nyonso ba otala biso na bandako balelika lokwa mama za kolela mwana yazo bomba pasi na ina motema. Sarah Tola TV. Ne grand frère de ayeko kota do le sika zaraki akimi. Ok, donc bokuta ki dola na Saint Gabriel. Dola mikimeli na Saint Gabriel na document ya décès. Acte de décès pour permettre bino bokende nango na morgue bongo. Bongo. Ok. Sarah Tola TV. Isute to suki. Dola ndenge mwasi akufi na AVC, l'état fabimisa ya tikae. Kasi za ndenge watu po ya abime innocent azana innocent na makambo yango oyo. Seke biso nde tokomokosa makambo ya okosi. Siko ba photo wana yo moni biso to kosi yango to lokoti to ke bamba elongi ya Frida des problèmes tout ça nango yango wana comme toujours la kaka l'état na biso asunga ba konja mboka batala la biso po biso moko mayele se suki 3 mois ya kolala na sima toujours la libanda mikolo nyonso bambuli yango biso kaka na libanda. Sarah Tola TV. biso to kende ko funda dola te. Elle a qui dola n'enga beki akuti moi sine akufi. Tonga toi devant l'état. L'état a mené ba enquête. Aye biso na dola to ça ensemble to ba ki fruit de l'eau ne sala ki na absence na ye dola Frida akufa. Bato bayaki ba menasaki donc nyonso ale fallait bolandela ngwa. To la ensemble biso na ye. Bato ando benga pe muta ya. Bomoni ba mo émission ba mo ya kalunga ba mo. Ndeni maman kalunga eta ki marraine yenda ko ya que ce soit menace là qui habitumba que soit mes attentes là entre deux familles état qui est marraine jamais aya ata makolo na famille ay ba ke eloni et c'est passé tibokoma na justice mais ne tout monde mbala moko na média akolo ba moko ba fundi dola à part ça yango biso de ko mona na to na internet que mama kalunga na dola na butu ba kenda ki na moko mabanga ba yeba zo ba soda ba na sous cette pimbeni po ba ko senga ko Sarah Tola TV. Et qui après 3 jours, mobile ya Kalunga a bengi lisusu petite sœur nangai. Oh ya katokutana to solo la to ça la programme akunda Frida ya bi jamais. Position na bino bo vandela nga na yebité. Place bino bo balela ki Frida bo yebi. Comme ça bino nde boko longwa, bo ya place biso to zali ti lelo. To mona ba
batikala koya te batikala koya te ata nde ezala matanga ezali tobeta tour na matanga ti lelo ata mutu te ni papa adola ni mama ata papa adola ata mama adola ata bandeko adola si tozosala 3 mois kolala na se biso moko. Est-ce que ntango bobalanaka bobanda kosolola entre les deux familles bozalaka na baantécédent te? Saratola TV tokokunda tozosenga bapesa biso résultat ya malamu. Jusqu'à présent tozwi nanu suite moko ya malonga te. Mwana nga na malili kuta kokaka te mais mwana nga azosala 3 mois 3 mois okolala olamuki doki naza kaka nazotala soki olala olamuki nazondima te sikoyo nandimaka te nandimaka te ke mwana nga akufa. Saratola TV basali banquete na hôtel Ofrida akufaki basalaki banquete bakangi gérant bazwi bakimisi gérant bima babimisa gérant na parquet ya Matete bakimisa gérant magistrat bakimisi gérant azopesa biso fongola bokezwa biloko ya mwana na bino biso tokezwa biloko ya mwana na biso ndenge nini. Saratola TV bana meke otuna befamille alaki na koko ya mwasi adoleza babesiki eza baboyi bato bakoma kuna donc yo déjà mikotele nanu na lokuta déjà sikoyo koma olukaka place corps ezali namona yango na confirme que oui c'est vrai que Frida akufi donc yo kende même pas na idée ofilme mais okendaka na confirme mpela ke namona ke ndeko mwasi akufi babi place aza baboyi bato batala na bi boya sondeni tellement yedola aleka libanda azolila na mama na bango na bato bandeko simba bandeko ne bazalaki bandeko ne balaki nakuti mama na ye bandeko ne bakosimba ye na teme na otala mpe ka ye ndenge ole po toyebani ayebi nga très bien grand frère Afrida nga mpe nayebi bien. Saratola TV donc dola azalaki na ye wana moto amenasa ye te bo akiza ye mpe na eloko te eloko moko te ni brutaliser ye ni koloba donc bozalaki bino nyonso kocompatir ensemble na dola tozolela ne sur place. Ok. Saratola TV ministre ya justice makambo oyo nde ezwango ame po tozwa toyeba solution ya liwa ya petite sœur na biso mama Denise oza mama nayebi okaka pasi ya bamama akufeli mpe pasi ya koperdre mwana botala liwa ya mama oto okufela mwani na Canada ndenge dérangeaki mpona koyamba dossier wana motema. Ofandi na Kinshasa, Brazzaville, na Afrique, tope na mokili mobimba. Tika na yebisa bino ke désormais ba problème nyonso ya loposo bozalaki na yango ezwi solution botu na ngai nini grâce ya bandeko ya Beto Cosmétique oyo baye kopangusa bino ma ya misu na ba produit lokola glutathione na collagène oyo eye kosilisa banduta batampo to mpe batu oyo loposo esi ebeba bino moko boyebi ba produit cosmétique ebele likolo ya hydroquinone ebebisa bato loposo kasi bandeko ya Beto Cosmétique baye kokonsole bino na basolution grâce ya baproduit créé à base naturelle kasi ezali très efficace bokanisi esili te na bandeko ya Beto Cosmétique bokokuta palette maquillage mousse nettoyante crème de visage savon lemon sérum huile gamme mobimba pona ko éclaircir loposo na bino soki olingi ozwa bango eza facile simple beta kaka www.betocosmetique.com oza mobimba oyo wapi to mpe okoki kobenga bango na numero oyo plus 32 466 35 28 85 livraison ezali kosalema partout ozwami na monde entier ezala na Afrique ezala na Europe na Asie Amérique mpe mokili mobimba sala bango confiance okozala mobimba mpo loposo na yo ekozala kaka ngebu mwete pete ekozala kitoko oyo wapi ya normal oui.
Saratola TV, la chaîne qui assure, Que son âme repose en paix, ndeko na biso a mwasi, yaya, mama, leki, tata mwasi. Na kombo ya Frida, ape mamoli mona epe manakimia. Kasi bande rebele na internet, to banda ikomi tuna. Frida banda akufa, toyebi suite ya dossier na kote komate. Est-ce que bakunda Frida? Est-ce que Frida bakunda edola? Est-ce que akenda matanga ya mwasi na ye? Est-ce que dola monana na famille ya mwasi na ye? Je pense que na salara émission na yambaka mama ya Frida o azara na Europe ahebisaka biso quelques procédures o basalaki pona liwa ya mwana na bango Frida. Mais kasi continuité tozoyeba te Frida bakunda ye to Frida bakunda ete. Et puis si pas si pe mawana ngambu ya famille ya Frida parce que ba perdre mwana na bango kaka mobesu boye bazoye ba cause teti na moya lelo. En tout cas bandeko lelo na ozalanga moko te na ozala vraiment accompagné na famille ya Frida mobimba nde naza koloba boye ndako mobimba na tondi na famille ya Frida bango nyonso bakoleka mutu na mutu akoleka kopesa version na ye mais na plateau na yambi mama ya Frida maman aboti Frida ndeko lelo aza na kati ya malili ça fait plus d'un mois 3 mois banda mutakufa 3 mois azaka na kati ya malili ba dépense wana Frida zola na kati ya malili banani baza kofuta yango ti lelo baebi solution ya liwa ya mwana na bango te nazana mama ya Frida na plateau na ye tokomeka koyeba ba éclaircissement dossier zokene ndenge nini est-ce que bakunda Frida émission oyo eza penza mingi lancé na bakonza mboka émission oyo eza lancé mingi na bakonza mboka président Félix alelaka pona justice mboka na biso nzamba eko sunga baeli biso ministre Constant Mutamba o alobi non contre la corruption mobola motambongo soki mobola za na réseau PC raison soki pe motambongo na réseau PC raison kasi émission eza déduit na justice to redécouvrir la vérité nyonso ba les onde l'Obama qui de part et d'autre journaliste à sala qui analyse na manière na ye mais vraie version tozo kangona monoko ya mama ya Frida. En tout cas bato a bonne volonté nyonso bozwa penda bakiti bo fanda et bo sala musala ya ko partager émission o ekota na banda kwa bakondi parce que tozana besoin ya justice pour na Frida. To utai komona mokonza mboka président Félix Tshisekedi wazaka na motema mawa auti ko soutenir maman na Alexandra parce que mwana na ya kufaki babomaki ye liwa ya Frida pe akufi na voix normale to pe babomi ba vérité nyonso boye bango leo na kati ya émission. Merci na ba meilleurs fans du monde pour partager émission oyo Kibokolo News meilleure page na TikTok zwa penza ba partie essentielle o tchela biso ngo na ngamba TikTok également la diva congolaise kata yango tcha yango pe na page Facebook na yo. En tout cas merci na batunyo tout vos occasions Olanda émission oyo yo mutozota biso na ndako soki makambo boy komi na famille na yo ko hésiter to benga biso émission za ofele chaîne Nabiso eza la voix de son voix to sungara bato ba na voix te to ye na média to beleli to beti ba porte solution ko zwa parce que to za bana nzambe. Maman, bonjour maman Frida. Bonjour maman. Bonne santé maman. Moi mouké maman. Moi mouké. Mes condoléances hein. Merci, ça fait maman. plus de 3 mois au salaka na se ozole la mwana na yo ba sincère condoléances. Merci. Maman bandeko ba Rolanda partout na monde. Maman kombo nani to benga ona kombo na yo. Maman Hortense. Maman Hortense. Maman boti Frida ndeyo. Ngaye maman. Oboti bango combien? Na boti ka Frida na Glody. Ba mi bali kaka. Ok, Frida mwasi. Glody mobali. Glody mobali. Ok, papa Frida pas allé en vie. Azali. Azali en vie. Comment papa Roger. Papa Roger. Maman Hortense na banza mbala liboso banda babota oleka na télévision hein. Ba liboso na leki émission. Bala liboso en tout cas courage to ebi ke koya na open émission eza sango ya sengote eza pasi parce que on a besoin de solution pour na liwa mwana nao. Tango Frida akufaki to pe tango yo kaka sango ya Frida akufi oyo kaka ngondenge. Sango ya Frida na lamuki na liboso na tongo
na petite na 9h na bengi mwana olali ndeni na bi mama na lali bien wana après libala les deux oyo ya kufaki na 9h na bengi Frida Boni abi mama naza bien avant na tokoma na place Frida kufaki oyebaki dola mwa bwala mwana na yo oyebaki basali combien de temps ya fiançailles basali na Frida oyo to bande po babalani bangina sa 12e année na bango mibale wow basaki na classe na ndenga sisi licence na ndenga yeko bala. Ok, donc dola na Frida, soy Frida kufaki tengeza la 12 ans. Donc bazala ensemble, oyebi pe dola zako ya pa na yo babi yo kutolambela raye, ozwa ke lora mwana na mobali. Ok. Alors, tant bana mibale ba se décidaki ba bala na famille bozaki content nango. Tondimaki po aza mwana mwasi. Ouais. Fala bala. Tondimaki to fungola idola motema. Totikaki bango babala na petit babala naki. Poza na batumsu alobi musu bolinga ki libala wana te yango bo sepela déjà 12 ans au basali so bolinga ki libala te bonga ki déjà bo panzango. Donc famille bo aki d'accord bo accompagner moi na bina bana na dola. Ah ya déjà bon. Alors écoute ki yo wapi sango ya liwa ya Frida. Sango ya liwa ya Frida na 9h na sololi na Frida. Na tuni boni alobi mama na ezaki après mariage kaka les mêmes ya kufaki. Akufaki le même jour à mariage. Kaka te akufaki le basaki mariage le 27. Frida yeko kufa le 2 août. Le 2 août. Babala na ki le 26 akufi le 2. OK. Le 2 wana après 5 jours. 6 jours hein? 5 jours ya mariage. OK. Na la muki na tongo na bengi Frida boni na téléphone abi mama na sa bien. Na koyaka ka lobby le 3 pour yobuta maka le 3 août. Wana yo na buta ma le 3 août. Ngabi problème ezate lobby ka to monana. Esili na salpe musala na wana tongo ya lede. Na tongo ya lede na 9h. OK. To vandi na komi na 17h na lukina benga ye téléphone na fwe désolé kate. Ah. Na bimi na ki na cabine. To komba 19h ba yeko benga ngai. Oh, les qui n'ont pas de yaka dola tindi mutalobi Frida sali crise ngabi sali crise wana yo na kachanda ngai na kabina bimi na ke na kabine na somba crédit ngabi sali crise ngabana na bota donc dola tindi mutaye tina ndako mutango boyebi nani na yebi Prosper azana ni Prosper aza pire petit à dola. OK atindi Prosper ayeko benga ngabi te na bana na bota mwana nga na na sala crise crise ngo ya ndenge nini oboke sanga Frida na sali crise oto kende to bimi na petite sœur to bandi ko kende to komi na lemba na tekele mwana grand frère benga bi tanti ndenge bozo ya awa ya Frida za kokufa nga siko ba bombeli ngai to komi na lemba wana to kiti kuti ba bengi bino Frida sali crise ba ko benga bino popo lande wapi na hôpital ni Saint Gabriel o alemba terminis dans des messages ba yaki popo ke Saint Gabriel tant bo zwinzela bo komo ke Saint Gabriel bato bazai kuna ba bengi OK to komi wana na porte yana ba ta sécurité ba boyi ngabite botsanga na kota ngana za mama na ye bozai combien de personnes tozaki ngaka na petite sœur OK azape awa te yazate OK ngana za mama na ye botsanga na kota na mona ye ote eka na koti na moni mwana na ngai oh Yesu ya kokufa déjà parce kuti mwana ngai halali konde na vertige wana so papier pour mama pangusama miso vertige wana na bimi eza passe bandeko ako kanga kolela na ete parce que da mwana na c'est normal ako kanga ngote on insiste ba kotisa o mwana na o akotisi ngai kotisio na kokai ko supporter te na ndenge na bibaka na ndenge muta azwakanga donc tango koti okuti ya ko balalisi akufi déjà siko balalisa ke wapi na mbetu moko boye bazwika ba mbetu wana hôpital bachi oh Yesu na kokai ndeko supporter te na ndenge na songaki na bato mosusu batikalaki OK wana tango longwe wana ozongi ndako nazongi ndako siko bato batikalaki nde bazwi image
Eh bah toi tikali ndesiko bazui image ya. Donc image tozomona ya ingénieur Josué Tchelabsona nous vidéo ana kande tozolo baboye illustré vidéo batu ba mona oyo vidéo bozotala eza babengi ba mama babengi famille ya Frida ke Frida kufi. Na bandeko mususu ba se retrouver dans l'hôpital à Saint-Gabriel. Maman a koti amoni mwana ne déjà bembe. Alors, ndeko moko ya mobali parmi bandeko na mibali moko asali vigilance, asali violence. Je pense que yemo wa oloba comment kota ki po baboya ki akota. Ndazwa ki bilili oyo. Nde bozomona Frida makolo salite. Frida alati bilamba ensemble mora jaune. Frida elongi ba pota. Bon, mon photo moko bako illustrer nelongi ya Frida lolemo libanda. Je pense que ngata unayamba ki mama na ye o azana poto apesa inga ba détail o mena kinandima kité. Frida bozomona lolemo mutu libanda lora mutu ba etrangla kiye. Frida sali Chris mazana ba pota na elongi. Je pense que émission oyo eza ko réveiller pe miso lisusu ya justice. Bakonza mboka o boza ko diriger mboka na biso botala ka ya justice eza très important parce que makambo aboye toza oloba na munorote toza okosela pe mutu likambute mais toza ko mona biso nyonso na misu ndenge tokuti eta ndeko mwasi nenga kufelele asaleli crise. Continue maman. Sikoyo kozonga na zongiana na vandi na zozela siko batonga na tikaki kuna bakoya air nini biye mobali dola azwi akimi wana yo tangu yo zongi siko nazozela bazwa corps ya mwana batana na mort ke ba ya kozonga banda na vandaki bango siko bazozela ye mobali mutazwaki mukanda ko bakekuta Frida na mort ke akimi kokima kimi nango grand frère na ngai aye kozwa deuxième mukanda po babimisa corps ya Frida bakeni nango na morgue. Zela maman, est-ce que Herbino bokoma ki na Saint-Gabriel bomona ki dola? Domona ki azalaki. Bomona ki dola na azalaki. Azalaki. Obona ki na eta nini, okuta ki azosa nini? Tokuti ya telemi kaka azolela. Azui Prosper, atindi Prosper ki ni sombele ba miliki na maya malili pour amela. Ne er grand frère ne aye kokota do le sika azalaki akimi. Ok, donc beaucoup qui dola na Saint-Gabriel. Dola mikimeli na Saint-Gabriel na document ya décès. Acte de décès pour permettre bino bokende nango na morgue bongo. Bongo. Ok. Si grand frère Azeli amoni ki ye dola azoyate. Bien kene ko louer mutuka ti to komi 23h azoya kakate. Dola baka kenda louer mutuka. Ok. Baye bui nini mukanda mususu bazwi Frida bate na mutuka bayene na mabanga kuya bayene na mabanga biso totiki corps na mabanga ali dola bake bazwi basoda na ba mama Kalunga baye ko bapesa bango corps ya Frida aza mwasi oyo ya balaki zela na mama zela dola bozaki na kati hôpital à Saint-Gabriel. Il fallait qu'il ait kozwa mutuka po bo mema corps et kende na morgue. Et kenda ki dola azonga risuste. Azongite. Alors grand frère na yo noko ya Frida. Asali si susu acte de décès mibale po bozwa corps bo kena ngona mabanga. Ali boyo ko bimisa corps na 23h bo kena ngona mabanga wana dola tia kenda ki wana azongi kati. Azongite. Alors bo participer corps na morgue. Après boyo ko mona Mama Kalunga na basoda na dola bae bake mabanga bake kosenga corps. Mama Kalunga dola na basoda bake kosenga corps na kati ya morgue ya mabanga. Ah bon? Baki na jeep na ketch moko. Batu nyos tu bazana sima baroleka baropesa ba détail parce que maman ko bossa na mamsusu po za émotionnel ko lobaka oazo loba wana za émotionné et makamsusu ye pas za quitter poneti tant o maman longwa kitanga moni corps mwana émotion azongi et ana bato batikala kineti ndeko a filmer oyo azana ba témoignage a opesa. Donc maman zo pesa oyo ya yebi na oyo ya monaki mususu pe na se émotion akokipe robosana. Alors maman Kalunga
dola na jipa basoda na kechi moko baye kosenga kowe ekoti déjà na kati ya mort baye bapesa bango corps ya Frida bakende kotia ye na Saint Joseph balongole na mabanga bakende na Saint Joseph. Mais pourquoi kokendo zo basoda aussi longtemps boza famille boyovandaki boliaki po ani ko ya koloba te mama Frida ngana lingi kora mwasi na ngezala awa te po ani toke na ngona Saint Joseph te pourquoi komema basoda na mama Kalunga Joseph ochela nga photo ya mama Kalunga na mama Kalunga ekenda dola kaka le même jour au Frida kufa le 2 août si dola te ko monele na parquet wana Frida ko mo koksa 1 mois na ndamu zela mama basoda baye yo zaki na mabanga te na zaki te banani bazali na mabanga bango bazala ay do bango nde ba o témoigner parti wana yana zolo ba mama ba place muso azala kite alors tant baye na mabanga baboye ko pesa bango corps baboyi ba opesa bango corps te pour muta kotisa ki corps azate noko noko azate moyeto bisa corps ya Frida ezate ndenge ba insister pe baboyi ko pesa bango corps na ndenge baluka bazonga ti dola ekomona na parquet. OK tango bango baluka bazonga est-ce que besoin qui sous contact ya osolana dola te bobenga ata na téléphone programme moi si akufi na nini siko tozui programme te biso to vandi papa ya dola abengi petite sœur na ngai aya baluka terrain netre bakuta na basolola leki na ngai atuni mama ya Frida oya vandi na se ngana zwa mama Frida to ya ti na terrain netre to ya kosolola bino place bobalela ka Frida bosani yango en tout cas ekosimba te so bosana posa kosolola boya awa eleki après 3 jours mobali ya Kalunga abengi lisusu petite sœur na ngai oya katokutana to solola to sala programme akokunda Frida ya bi jamais position na bino bovandela nga na yebite place bino bobalela ki Frida boyebi comme ça bino nde bokolongwa boya place biso tozali ti lelo to mona bango batikala koyate atande ezala matanga ezali tobeta tour na matanga ti lelo ata mutu te ni papa dola ni mama dola ata papa dola ata mama dola ata bandeko dola ti tozo sala 3 mois kolala na se biso moko. Est-ce que tango bobala na kabobanda ko solola entre les deux familles bozaka na antécédente to bandai ko solola très bien donc bien dola wanga na zolambela ye soki abengi Frida o mama zolamba ni soko na uti tournage na koyaka na batikela nga biloko ngai tansu na kolia te na zwi biloko na ngai na teliye akinde kolia mais o ya futi ngai oh là là. Alors tango dola eko kende famille na epe monana te okomo vanda version mon côté oyo ya liwa ya Frida ba pesa ibino ta version moko ezate bango ba yebisi sote loko te po dola ndi fali ndi abiya po ya sa mobali mutazaki na mwasi ya kimaki biso to kendaki na makamuna parquet ya matete avant beaucoup na makamuna na parquet matete dola to monaka sara vidéo moko alobi bofundi yango aza omona na te bofundaki to zwaki na ye na tokeye na ye na lemba kaka pembeni wana bazwi dola ba poser ba question te ba poser papa ya dola po dola kimaki papa ya dola lobi ngamoko na kosimba mwana nanga na loboko na koya na ye meti ayaki te siko biso tolongwe dossier longwe yana eke na parquet ya matete na parquet ya matete soki biso tokeyi ali dola ye pa okende et pas mettre avocat na ye basali émission dola telemi dola ye yo bozolo bakimi ye pa uti parquet mais na parquet ngo biso to monaka ete parquet ngo yakindaka ya wapi bazui magistrat ya parquet ayeti na place na flat esika Frida kufilaki baye ko sala constant babité ye magistrat na lobi natali yango na miso ya magistrat po bassin eza ko bukana bassin ya plastique eza ko bukana ba filet ototisaka na mutu eza na se maillot de bain au fil de l'attaque eza ki na se loso panzani secret panzani sikoyo mutu ya AVC bango bazoloba abandaki komi bamba yango epesi ba pota na kingo ko bukana loboko ya alliance ya ko bukana vraiment
Baloba azana pota tina mutu. Azana pota na sima mutu. Batonga ki. Batonga ki yango. Akufina pota to esalama indengeni. Donc na manzaka awa na kingo. Azana manzaka awa miyo ina zolo fida misumbeli na bilamba. Ah bon? Oh là là. Fida ba video na ndenge zana. Azana ba salité na nzoto. Oh yes we. Mawa. Ezo pesa passe muninga bokoli mwana na ya komi mama bimba boye. Kozwa molimo mwana moninga koboma boye za penza kitoko te na banza batu nyonso ba otala biso na bandako balelika lokwa mama za kolela mwana yazo bomba pasi na ina motema. Frida komaki deja mwasi akokai kopesa ye bakoko akokai kopesa ye bana akokai kopesa ye sengo et puis aboti na ye mingi ta boti bana mibale mwasi moko mobali moko ezo sa pasi mingi. Frida ndeto mwana na video joso ezongisela biso video wana amisumbeli nzoto azana ko misumbela na bilamba pe na kolanda bien bilamba na balatisa ke kolatisa azaki na ngote le ba forcer balatisi mutango Frida lingata salité te Frida lingata salité te moi ngaki kufa salité modèle wana ezo pesa pasi. Donc après baton wana nyonso do la tikala romona na te corps comité lelo 3 mois bozo kunda Frida te problème ezani nezo continuer ti moye bokunda Frida zate pona kunda Frida bango basengaki balobi basala ye autopsie banane basengaki na parquet. OK to sali dossier des années c'est comme na parquet ça na parquet na 4e mire do la zawapi azana 4e mire na kacha parquet à 4e mire. Tant on nyonso oto luboluka dola zaka wapi azalaka ne kokima epa ya bakoto lobi soki ya bombie kalunga pe azo ya bombie ti ye moko dola akei komitika ye moko na parquet. Ah bon? Ne babengi biso tokangi bakanga ye bongo biso tokangi sakete ye moko alongola makolo na ye ti na parquet kolobani wana ne place wana ye moko ayebaki eloko akindelaki. OK. Ngeko bata manaye ami ya komitika dola ye moko ayati parquet komitika. Ne parquet bengi biso ke tokangi ye moko akoti na kati ya parquet. Ye moko. Na parquet à 4e. Ye moko. Oh là là. Alors na minute o dola za na parquet donc bozo samba. Do la version na ye eza nini na l'état asambi nini? Est-ce que mona ni na dola déjà? Na mona ni na ye. To sambinga na ye na tuni ebuye dola nga na solaki na mwana nga na 9h mais yo tindi mutaye ko benga biso na 19h asali crise mais crise ngo mwana nanga asali mwana nanga azalo buka ko bukana kingo ya ko bukana lolemo libanda est-ce que nyoso tu wana yo mona ki angote na mona ki po ya za mutamunene kota loboko na chaki kate mais lolemo na mona ki eza libanda dola ye moko alobi yango na 4e mire abina mona ki lolemo eza libanda lolemo afudi eza libanda. OK donc asamba ki siko nini mwasi na ya kufindenge nini place wana yazoloba ngana tuni magistrat yazoloba ki azalaki te akene ko tika mbongo andako na motel Fikine bon ye aye okuti mwana moto akwe benga mama na ye lemba na nga beza musika te mama yaka mbanga moto komi yako taleta na koteli Frida mais kaka yo dola mwasi na nga kweye nani gérant yako simbisa ngai Frida kweye ni escalier place mo escalier zate siko yo dola ozala numéro na nga ya téléphone émotion mozalaki nango ya modèle nini oyo tindaki azapi na numéro na nga ya téléphone na kwa ko benga ngai magistrat tuni est-ce que yo zaki na émotion et bon mwana mobali yo tindaki pona ni na benga to place wana na ebité asana bien ebité donc ndeto zo sola bodola na parquet à 4e azana parquet à 4e asali combien de temps azo qui est presque 1 mois na kati ya parquet et ça les maka non même na mibeko parquet eza place oyo soyi mutu makamna enan basambi yango bazui même conclusion te bazo autoriser muta kita na prison makala ayaka pe ko samba
mutako sala un mois na parquet te na epte so iba modifier ba be kwango mais o nga na yebi mutako komisa ta une semaine na parquet te soit à bimi soit à quitter à cause de la dossier na prison l'état ba luka terrain d'attente donc ti lelo do la za na parquet à 4e mari azana parquet à 4e mari dossier zo évoluer ndenge bango batini biso tout ça la autopsie wana 4e mari ba habité lokola ba effet ezali botala kaka corps bake batali corps po bamoni ba effet ezali toke to pesi na 4e mari baboyango wana parce que ba singa bo changer ba avocat wana procédure bo bandai na avocat liboso to bo na avocat ya mibale lokola oyo wana petit tiers ndem takendaka mais nazo kaka nde bazoya koloba ko baboyi oyo ya liboso bakende pela basala ye bapasola po bakoyeba to futi lisusu deuxième mbongo bayebisi badola ya liboso bopesaki mbongo te mais oyo toro bopesa mbongo nga moko naza tata nga moko naza mama toke to futi mbongo basali siko ye $300 oyo alingaka pesa ke babakisa afuti avocat sikoyo bakei bo biso lendi fallait ba bimisa réponse balobi te bureau eza molili bozonga mercredi wana biso motu tofutaki mbongo po bafongola enveloppe wana fo biso tozala na kati toke kokuta nini esi bafongola enveloppe ya kofungwama wana bango bazoloba dola longi Frida kufi na AVC tora liboso bango kaka mtu babaki asali crise cardiaque tora mibale balobi AVC na crise cardiaque na AVC bango basalisaki examen wapi po bapesa baye bango sikoyo nango tozo telemina suka wana ok donc Frida azaka na kati ya morgue ya mabanga banani bafutaka ndenga zola na malili mbongo wana dépense wana banani bazofuta biso moko banda Frida kufi ata 50 francs na bango na nekoti te ata 50 francs na bango na nekoti te ok na bato baza koloba ke Frida kufi na AVC bon toyebi bato basala ba crise ya AVC botala nano ekufela Frida est-ce que AVC mutakufaka na AVC boye AVC bakufaka boye makolosalité banzaka bon nayebi te ata moto azokoya malade ya ndeke akomaka na niveau Frida akomeleli te AVC lolemo libanda faki pa musupete munoko etengama nayebi te AVC yango oyo Frida akufeza ya ndenge nini alors pasi na yo eza ozokoka kokunda mwana na yo te po ozoluka vérité naza na besoin ya vérité yeba na mwana nanga kufi ndenge nini mulisu kaka moko na boti mwana nanga ti atangi classe akomi licencié vraiment ka mwana moko wazake sengo nanga et puis c'est pas si koloba lisolo bo eza facile mais ko vivre o mama za ko vivre pona mwana endeza problème mwana na eka moko ya mwasi tantôt crise cardiaque tantôt AVC bon bapota bongo poto ozoloba na msima mu Congo est-ce que na l'état ba moni yango te ba mona ki yango bato basala ki nini autopsie ba mona ki ko ba kende na grand frère biso suki wana za nango na mutu na se nango poto ezali azana pota na sima mutu azana pota oya awa pe jour grand frère bakina totuni pota na mort yango ekauki abi ezali sikoyo est-ce que naki chéri to naki fiançailles ndenge balobaka na monoka lopoto Frida na dola bazaki osala est-ce que dola zaki violent bundaka bazako okata na sango te ke babundaka na Frida natikali boyoka ngote na yoki te est-ce que tokoloba pe ke bato bakotaki na hotel wana babeta Frida mutayebi vérité nyonso to eza dola yende mutayebi nyonso tu po dola erazwa na ndako na biso soki akoti na kati na ndako na biso mwana ya Frida Maël eloko liboso akokota ke azwi fufu ya poussière aye kopesa dola soki amoni fufu ya poussière zata ifo apesa ata bikeli ya pamba siko leki na ngai esi abi omoni elo mwana wa eloko asalaka oyo eza pembe alakisaka oki biso toza motema pembe dola ndenge aza wana yebi
yenda yebili wa ya Frida donc la yende fa lo ba vérité. Est-ce que ba konzamboka pe ba koyi ko pesa bino vraie version telora ninge zara justice ba kiti sur le terrain ba sala enquête ba comprendre que monto akufi na bo l'état pesi bino suite té a pesi biso suite té pesi biso suite té tilelo Frida 3 mois les 2 na akufi les 2 août alors que nous sala 3 mois novembre 3 mois le quantième dans quelques jours à Boxy 3 mois zaka na malili bokunda Frida quand tukukunda tuzosenga ba pesa biso résultat ya malamu jusqu'à présent tozui na nous suite moko ya malonga te mwana nga na malili kuta kokaka te mais mwana nga zo sala 3 mois 3 mois okola lo lamuki doki na zaka kana zotala soko la lo lamuki na zo ndima tisiko na ndima te na ndima te mwana nga kufa tisiko na ndima te ne na za a okola la bo lamuki otala batu ndenge balali makanisa mwana nga ne to bana ko sula na mwana nga tisiko bakonza mboka soyi baza otala yo justice eza otala yo parce que mission na biso elandamaka partout bakonza droit de l'homme baza otala yo nini okoloba na bango mpona liwa ya mwana na yo ozosenga nini parce que lelo ti oye média olobi banda babota oyo eza mbala liboso c'est que pasi moko eza na kati ya motema na yo ebakisami koleka Frida ekufi mais eza na pasi moko ezokanga motema na yo ozoluka oyeba liwa ya mwana na yo ti sikoyo ozozwa solution nango te soki bakonza mboka bazotala émission oyo ozosenga na bango nini nasengi na bakonza mboka et pas président de la République nasengi président de la République atale langa likambo mwana na ngai ya Frida o ya belité o tisiko yo nazozwa suite moko ya malonga te nasengi na mama Denise mama pasa kobota mwana kaka moko mama Denise naboti kaka bana mibale ti lelo nazozwa suite te nasengi na ministre justice mwana wana est-ce que bati lelo dola na kati ya prison na parquet ministre justice talelanga likambo yo talelanga papa ministre justice likambo mwana na ngai bopesa ngai solution na liwa Frida mama zana mingi oloba te donc ti lelo soki Frida zaka na kati ya malili parce que dossier ezana na niveau ya justice na parquet ya 4e rue bipai wapi dola pe aza na kati ya parquet ya kokangama na parquet ya 4e rue na yoki mama leki alobaki bazoluka basengela dola liberté provisoire liberté ya oyo ezali likambo ya liwaya bokopesa liberté mpona nini bakokopesa dola liberté te bakopesa liberté ya nini dola aza na vérité fo aloba ndenge aza wana ok donc dola aza nanu na parquet ya kokangama est-ce que bomonaka ye mpe na parquet yango amonaka ye omonaka ye azwaka mpe visite bato bayaka kotala ye soki bokei kuna bobengi ye ne maître avocat bobenga ye atali na baconstant bozwi bino bozongi bomoni azali aza kuna na kati soki esengiki babimisa ye aya babimisa ye asambi nsima bazwi ye bazongisi mais kosamba yango ye azosamba nazozwa ata suite moko ya malonga te tisiko suite eza te mais est-ce que basali banquête na hôtel au Frida akufaki basalaki banquête bakangi gérant bazwi bakimisi gérant bima babimisa gérant na parquet ya Matete bakimisa gérant magistrat bakimisi gérant azopesa biso fongola bokezwa biloko ya mwana na bino biso tokezwa biloko ya mwana na biso ndenge nini makambo eza na leta tokekozwa biloko ndenge nini nyonso ya Frida eza na maboko na bango biloko ya Frida ata moko bozwa te ata moko tozwa eza na maboko banaye na badola
na kusika dola bandai kuvandisa Frida. Hôtel wana ti lelo fonctionnaka. Ti lelo. Bazwa kaka chambre wana nde bakanga. Mais à ce que je sache, na ebité eza loi ya mboka na biso, ba émission ya boye ezo senga ekosunga pe ministre de justice parce que aza moto biloko misusu ekomaka na matoi na été. Tant misusu ye misu na esuka kaka na parler de la justice, il faut moto ya betela eke mokonje tala côté kuna dossier moko ezoleka kuna eza flou. Bon na ebité total même na ba film ndako moto akufi bakanga kango ti mukolo dossier kusila place moto akufa kito ute komona makambo euto salama na Trois-Rivières na liwa ya Alexandre tanga bungi parc bato bazo continuer ka kokota tango ba congolais ba bandi makelele te découvrir corps Alexandra ba clôturer. Et là, si mon toit côté parce que tous ont mené ba enquête. Soyi mota kufi na kacha ndaku wana ba évacuer akabatu nyonso ba sala ba enquête sur liwa ya moto wana. Mais akufi na ndaku ayena mobile na eta kufi na kacha hotel. Solution na nezo zwa mate. Liwa na ye eza ya komona na ke soit ba betiye, soit abundaki, soit ba menacer. Solution ezo zwa mate mais ndenge ni hotel wana ezo continuer ko fonctionner et puis ba bimisa gérant. Je pense que les a côté flou ou les autres en justice tant que les autres comme amato ya ministre Constant Mutambate grâce à ba émission à Boye et que sungape ba konjambo kabaye ba faillite mususu ya justice côté za ya kobatama. Alors biloko ya mwana na bino ti lelo etika na hotel wana ti lelo za hotel on a toujours hotel hotel nyoto ezaka na hotel bakanga hotel fungule chambre kaka chambre wana fungule za pa ya magistrat ya parquet à Matete. Comment hotel en hôtel? Eza place ni? Eza kana ni na lemba côté à Icolob. OK. Côté à tout lemba, côté à bar moko tout lemba, eza ka pembeni wana. OK. Et pourquoi bango bazwa ki likanisa oza en hôtel babaya na ki bazwa ina ndaku te? Azalaki na ndaku na lemba. Abimi alobi ndaku wana ekomi mukie. Herba balani habité tous bina nous flat na tous la ndako moko na motel Fikine yo yo kepe sambo bobi mana mwasi boke na ye yo koma yo bimi otiki mwasi oya kaka yo moko oti mwasi na nga ko en escalier mais escalier zate bazaka na C bon gérant bakanga ke gérant lobi biso a dos en escalier te basali constat ba lobi te a pe escalier zate biloko yo ko pasuka siko ensemble. Liwa do les afro. Liwa ya Frida pardon les afro. Et kingo nenge bukanaki lole mulibanda miyoyi. Donc je mutu ba forcer liwa ko azomona kazo kufa zo misumbelela. Na saleté na nzoto. Frida za na saleté na nzoto. Pe bilamba na balatisa ki ko latisa. Est-ce que avant libala bazaki na problème moko te na mobilité bazaki na problème te ko tu Frida ko fait vendredi mercredi na yena mobali bazaki na ndako pa na yo pa na ngai mercredi bazalaki na ndako vendredi Frida ko fait na ndengo yebelaki relation ya Frida na mwana na yo na dola est-ce que ozako mona ke bato bolingo ezali penza ikoko aboutir lobito ozako tala ngona misuni ozako mona ke balingani aki penza ya solo en tout cas nde bavandaki bazalaki bien OK donc ozwela mutu ke makanisi na mabeza te bazalaki te dans la minute au corps Afrique des aka na kacha eza na mabanga dola azaka na parquet donc solution moko epesamite tisiko donc bozoye bapelo au mwana kufelelite oyebi ya mopete kokunda mwana ezosenga fo boye ba vérité po bokunda mwana sikoyo ba charge o bozo futa chaque jour na parquet et na malili est-ce que boyebisaki l'état que dépense wana bino bato bofutaka yango ayebi bongo ti toto salisa ba examen wana soki bango kopesa mbongo be bazopesela na maboko ya l'état OK bapesi biso ata 10 francs te banda Frida kufi ata 50 francs na bango batiete
Ok. Est-ce que le solo il y a voyage il y a $, juste après liwa moi sinayo vous avez informé? Tazala qui informé. Bazul ka ba balana. $, le biso to balani nga nazo kende nazo voyager na Fabrique Gaz. Ok. Nazo voyager na Fabrique Gaz. Kabeza mabete. Mais ba petite sœur nga ba le bibo. Lokola yo boya na Frida. Quoi yo zui muta osa ilo makambu. Topesa mongo pona Frida. Boya na ebino mbalote nga na okeli makambu mosala biya tikala. Donc on musala maman na bango Air Frida kufi. Mama $, etali bango. Bianga imwana ceux qui bakundi azo matavia ki poto. Ah mama ya $, rit. Abi ngai mwana na ngai ndenge bazokunda ya bango yanga mwana azo matavion azo kende poto. C'est ça l'état mais le colo est ensemble. Ah, et puis si pas si, en tout cas, maman a une émotion, to ya Mbappé, to ko tsape bandero mususu, to yo ka version na bango parce que ma kamba lo baiser belé maman za maman mwana yenda kufeli à perdre être cher ya vie nae, moi si mon konde to lo barana bangala, moi si moko ya maman nae, de akufi donc maman a okokolo ba makamunyo stute, tozana bandeko na mibali bazawa, ba mama kulutu nae bazawa. Topesa bango pe parole. En tout cas, na régie, bon, tche la biso publicité et puis on se retrouve tout juste après. Saratola TV, la chaîne qui assure, Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Touro Tozongina ya Frida, na combo ya Lionel. Ba image au bo utai kotala, tant na zakina maman na plateau. Frida là ensemble mora jaune. Lolé Moulibanda, Mioyo, Montafilma qui est un déconné à Mobali. Lionel Boni. Moi, Maman Sarah. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer biso parce que vidéo est en internet, mais au moins tout le monde y grâce à yo, tu comprends ma camboza koloba parce que nga ton a salarié émission na yo comme maman ya Frida ou azana France P aloba nanga ke Frida lolé Moulibanda ba pota bon to yo kaika mais ba preuve to mona ite to zako ndimate mais au moins le to ndimi yo tangu ba bengi ozui sango ya ndeko na mwasi ya kufezwa ki yango wapi nga zele na ndaku na leku na lemba ami mo bengenga mais ka aron ki bien te na komi lemba mais na so nginda na komi ndaku vers ba 19h30 Vous avez un ndako oba bengi ote na benga pete o côté réseaux sociaux te na bité na zandi mais moi ne l'autre yaka siko na ndako Frida kufi na bi voilà le même jour à noter dalim ngakuna ndo benga na bi poisson d'avril ndalene etinga oh ya poisson d'avril ton avril te na bi oh Amélie Masanga yango ya prendre ngeloko na kati na vandi na bimi na balabala po mama pe alinga ko kablo mo ya bongo te déranger ke makasi. Je me rappelle, je apprendre oh non, c'est vrai que Frida a koufi. Na ganga ah na côte na pang nes maman ba benga bi Frida koufi. Na bimamba la mona li papa na zwa moto et na komi na lupango na kuti batutu ba olela. Na kuti na kuza benga olela nefsi. C'est Frida Koufi, photo monisika no azali. Pour te confirmer que c'est vrai, Frida Koufi. Na yo benga grand frère au Frida Landi, ayebsi nga yaka sikoto na lemba super. Na tozui moto banda na ndako ti na lemba super. To komi baboyi bat bakota poto kuta bato belé na porte wana. Na hôpital na lemba wana na super hôpital nini. Ya seka bato belé na bandana. Babi mutokota tena binonga na na baboya bino bokota to le bozande ko baboyi babi batbade belé déjà moi bokota en plus na kati kuna famille elle était famille elle est notée absolument comme famille tout ba bien dali banda bat balève moi trop d'émotion na tuni glodine bo fa libanda otemel banda pona bino ko kota te na bi OK na ki na porte bata sécurité ba singa babi elle suna moi bokota te bat ba déborder na kati na bino nga na mut na salle d'op faut na pesa mbonga ba kisi ba opérer ba aussi nga na kosi no ba ta sécurité ba soki bongo yo leka kota na koti na moni $, aolela na moni pe mama na ye $, azalaki sur place nga na moni $. Na kutena ba comédien msusu wana ba na moi qui était short mon côté même lili elle a été ka polo pantalon
on tombe vers 20h. À 20h. OK. Tombe vers 20h. Nando tano lengo là na ba comédien msuta mona ki na zo moto ba comédien ya troupe na ye to ba comédien. J'espère il y a ba te sur la groupe hein. Ne ba te sur la groupe. Na moi ba comédien ba chaîne ba sala théâtre ba ça qui wana. Ouais la plupart quand entourage na ba sala na ba. Ba na meke otuna be famille ala kene ah quand il y a moi ça do les ba besike za ba boyi ba koma. Donc yo déjà mi côté na lokuta déjà. C'est comment lukaka place corps ezali na mona on a confirmé que oui c'est vrai que Frida Koufi. D'ailleurs que n'est même pas na idée au filmer mais OK d'accord. On a confirmé peut-être que na mona que de moi ça Koufi. Babi place za ba boyi ba tal na bi ah boya sundeni. Tellement yedo la leka libanda zo lilana na mama na ba ona bande ko simba. Bande kone bazaki. Bande kone balaki. OK. Na kuti mama na bande kone ba simba ye. Na teme na otala pe ka yendingo le poto yebani. Ayebi nga très bien grand frère Frida nga pe na yebe bien. Ti na yo mona oncle na biso akoti. Oncle grand frère à maman. Grand frère à maman. Era koti osane senga sa aw. Ba tunalande na sima. Ayefsinga zilanga ana se Frida akoto lesinga Frida sa aw. Na côte na kata tel na Frida dans lali na bi oh. Bon on t'a coufi na kacha flat na chambre. Comment possible que la saleté tient à niveau oyo quand ça m'a coufi na mabele. Voilà beaucoup tié alali na met batel ko la met na bi non. Siko tant ba me maquer kuna ba maquer le cas malade to ba me maquer le cas bébé déjà. Herbiso premier tout ni docteur ba ki docteur na sesabi oui ba ki na tout da kufa to tiko lo simba été. Pour façon à l'aller oui habite répondre biso abi ba ki déjà na mutu akufa. Je sais coach la biso tous les deux vidéos hein et bandaroleka to mona neni ba kutie Frida. Ba bi ki dana mutu akufa to simbi pete ndeke ka to checker wana. Na metu ne peka ndé to poser ngabi OK. To na kuté lié fona filmer nan. Wana idée na yo. Idée na ngamoka na bi fona filmer na yeba ke mutu akufi na kata flat to biso sur flat ndé sala. Sala ka propre. Na ba qualité nango ba façon to ezela ka na ndo filmer bana makolo tina elo. Et na comme le na moni pota na bi oh baloba ko mobile na lobi akoya en escalier escalier ma koya ki bona pota so na manjaka na ndo filmer l'état azolo ba balancer les biso na ndo so pena image tout ba kozem so balaki mais akolo ba kuté l'autre bi non fo na loba oh chena voix na voix ko na fo na kati na vidéo ezapena voix na ngamu pe china lobi ki oh akufina ba pota bo en plus salité tina façon o boisa biso ke non akoya en escalier na bi non on na moni ezali escalier te na telemi oncle ayoko ya wana oncle na ba pasteur bino to sambela na va corps balongola corps awa to suka awa ingénieur Josué tchela biso to ka savoir ya ndeko parce que yo illustre ngo me batu bazoni en confirmation te que ndeko banda ekoloba na likolo ya vidéo wana et on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Parce que même côté la salité wana photo la salité za makolo. Oui. La poloana ça déjà bien. Parce que makolo salité bilamba salité tuyebite akwei ndenge nini botala bino monde Frida comme salité mais na kati flat batanda ko eba omono. Donc voilà la famille voit bozoyoka téléphone et ça vous filmer yandeko Lionel. Continuez Lionel. Oui, oncle aye ba coach na ba pasteur abino bino boté na porte ba sala ntambi ba prier. Ba no prier papa na yo mona jeune mo ayi wana alinga ko tensité bo samlo tenga manager adola na bino zila ba prier. Oui Michel nango. Ne très bien. Comment on est naï? Comment on a évité mais na yebé na ilokane to mona ki wana est nga manager na ye to comprendre nga pedo la benga ka Frida ko escalier. Na bio pa benga ko escalier. Après ce qu'on dit nga taliso abi pas ça ta kutika ko escalier. Tout tempe na yo na tout telemi na yo tala mobali ya sir na biso joli pai ayo kota. Kalunga. Mobala sir Kalunga ma joli ayo kota na to bi no e bat bo pour bino na posa na mon accord apo na me corps bima. Mais c'est vrai qu'il y a coach bat bando sambila pe azo moi temps muke na kati atali corps abimi ba oncle ba prier to selelele nzambe na façon tout ba salba bino to tombola corps et qui na morgue to yo bimana na moni dola oya na couloir na ba comédien mso ba selekiana
Bah sinon OK ta la corté to mara tozwa mutuka tozwa corps et que mbala moko abi non na mona non corps c'était non za boye kokota te to matozwa car aba pekisi akota mona corps mona kota pa camarade bala na bangwana parce que telemi tchabi na porte asima parce qu'elle est des entrées entra liboso dola azaki na e wana muta menasa ete bo akiza pe ne lokote lo moko te ni brutaliser ni koloba ni bo zaki bino nyoso ko compatir ensemble na dola tozoli la ne sur place OK ti abimi biso to yebi ki aki ozwaka nde balobani na ba camarade ni ba ki ozwaka ba hôpital soki moni ke batu bazoya kaka trop batu bazobakisa makaka ti docteur bibola neno libanda botu na sono bena mutuka ngote ngana bimi libanda na moni ba jeune ko baselene dola za pi ba déclarer faut corps ça la nini ekende déjà ote to vanisi moi liboso ndenga zolela mais ba ke ko lukaka to bi OK bosala moi noki et fait que to ozela ba ya kaka docteur abi non yem na peki papier liboso non c'est le deuxième tour bokena encore na tokoki soumena sauter na porte kuna docteur ayo ça la deuxième papier biso to bimina yo na massa ni moko na papa massa bokena encore wa na bito ki no skuma banga to zeli bino boya na carte biso bimi to zuyas to ko chikor ti to kom na mabanga ngana psi oncle to ko tebe na morgue boyete 5 mobile ni mokazala bobenga to benga dola aso moi ni moi kota na morgue to telemi to ndo benga numéro dola ba yambate to bengi ba yambate ti papa se déstabiliser ko chakor so to komi na ndaku to benga dola et to ko chikor to longwe to komi na ndaku to yo benga numéro dola petit frère nana yambi o ayeko sinali mama ki Frida Prosper ayambi bozap na dola o ngana place mona ya dola te ngana koma no ndaku bino botiki mwasi na bino na hôpital bo déplacer bo kei o te ngana ko keki na ba menace te yango to déplacer to kende na biso ya dola antike na terminus azana ba ninga ba fanda ki wana bon OK to c'est les photos moi na lobby to meka ko ba mamango elikaki ndenge nini to komi na tongo to ando benga dola oyambate to bengi dola oyambate ti mon papa yo benga dola yambi papa c'est OK to kuta na biso tu na komi na limba to luka non to yeba et là on s'est passé avec une absence na yo ti Frida aki na kokufa oh oui papa ngape na bengi da papa to yana bango biso nyoso sur place kuna to kuta na komi na limba biso pe to longwe to komi ti na komi na limba to bande obenga dola to bande obenga bino nyestu ya bokomi biso komi déjà to ndo benga numéro dola ba yambate ti moko to yo mona bande kwa dola ba yokoya papa ba ngayo yana abino to sala calme ngamoko na kozwa mwana nga na koya na ye awa ngamona yana mwana nga ti to kaptulo longwa na commune vers ba 18h 19h dola komikate to tala émission na ba butu ba 19h 20h to mona ki dola biso to benga no yambate alake passer joli akino komila kuna otobi boza benga eso azo yamba biso te azai pa benga na kuma kalunga akio se retrouver et pas maman kalunga tobi mais maman kalunga na émission pe olobakie ba fundi dola na commune ya Lemba alako courant zela donc message au papa bengaki kolobake dola tokuta na lobby na commune na Lemba pona dola lobby bafundi ayebisi kalunga bafundi bala mo kalunga sali vidéo basali maman émission wana to mona ki émission to ko mona biso to wana ba ki parce que funda maman dola na commune na Lemba est-ce que ça la bongo penda mutakufeli tani c'est biso to funda ki dola te mais est-ce que nanu mama kalunga ya sa même vie privée na internet je ne pense pas. Comment liwa ya mwasi ya moninga ozui courage à repelisa caméra au salé lango émission ke bafundi dola yo za marraine so moni ke bafundi dola basaka procédure OK mona malamango ba para dola ba para Frida na yo ki bofundi dola asali nini bisonya sutozolela mwana kufi pona boluki terrain d'attente bosolo li yenda yena likamu na internet ala musi yango epeli moto c'est ça biso tout remona mbamo na internet parce que biso to kenda ko funda dola te et là ki dola ninga beki akuti mwasi ni akufi to ngeto devant l'état l'état a mené ba enquête aye biso na dola to ça ensemble to baki fruit de l'eau ne sala ki na absence na ye dola Frida akufa bato bayaki bamenasaki ye donc nyonso wana fallait bolandela ensemble biso na ye bato ande obenga pe muta ya bomoni ba mo émission ba mo kalunga ba mo ndeni mama kalunga etaki marraine
yenda ko kay ko ya que ce soit menace là qui a bitumba que soit mes attentes là entre deux familles état que marraine jamais aya ata makolo na famille ay ba que eloni et c'est passé tibokoma na justice mais ne tout monde mbala moko na média akolo loba moko ki ba fundi dola à part ça yango biso de ko mona na to mona na internet que mama kalunga na dola na butu bakenda ki na moko kama banga baye bazu ba soda balai na sucette pembeni po ba ko senga corps biso to longwe to mona ngana ba 1h2h wana ba tima mona ba page na bango balai mama kalunga ndiko na sala théâtre décor na ko mona masa monso sala théâtre bo yawe bango tu ba laki wana bosa vidéo na butu o to senga corps na mabanga vidéo wana ezali vidéo ezali ti ba eki wana vidéo ezali ti ba déclarer na mabanga ki to senga corps to ba policier pour ba accompagner biso ko vidéo ngata na téléphone vidéo na téléphone ezana oya ngaite opso biso tala ki on a téléphone pe to lena ba ensemble été OK biso to longo est-ce que ezali a soki ezali a poto senga ngo batu ba mona ngo ki makambo to lo batu zoko sela mutu biso to longwe na mort to komi na ndako vers 2h 3h te au moins ko émission bon ba sali sous na mort ba komaki pona ko senga et comme na ngo be émission tandis que biso to tikala no ko benga non preste poto le kilo be émission bino mo bakolo famille tikala oleka te tikala oleka te poto luka to luka ki boye mais tout le monde a toujours que ser na biso jolinde a rosala be émission na makambo nyonso po ezo lekela ka bango wana OK donc mama kalunga susu na dola na décor na masamo ya we to monde na vidéo na morgue babi to ziba soda po ba accompagner biso na morgue poto senga corps ezali ah OK tu pose c'est que tu mon tobi oh neni biso to longwe bango ba ko senga corps na sima na biso tobi oh parce que bongo pourquoi ce que do la na poser bimba moi c'est la kuna na tongo to sololi eza facile moi na balak to longoli corps biso nyoso mais tout moment to vandi bwe beaucoup internet ma lunga da salle d'émission naï pour na mabozo le kana famille là où il y a ko déranger famille to comprendre que oh et bembe o eza bembe la fille a kufi ala ki muto mambo émission te mais comment possible loko mo na kufi biso mala mo e comme mambo e ki na ko sala be émission na internet c'est que y en a quelque chose au bazo courant nango ils ont bata mabiso na se wana obsto e bakite yango bo moni to kena to comme na parquet to yoko tala na flat to moni bassin yako pasuka periki na ye yako pasuka ni mayo lataki libanda na se wana ilamba oto moni la fruit dans ngo balataki ko nte latisa ba me mai so que biso souci na biso famille laki to tambola elongo na dola to eba eloko nini o mwasi na ye akufelaki ano ke to kangisa dola mais so le justice le simbi dola pour n'entendre que pendant moi ça kufa 2 mois après on a volonté au monde na famille elle a raté les jours batouné na justice ndeni moi na kufa que depuis 16h na parquet ya 4 mairie yo na page na o publier 16h mais belle famille na yo e ko bango on 19h alobi page na ngam na sela raté mutasela la page internet na ala kana Tunisie babi oh comment possible muta Tunisie ayebi que moi si na yo akufi na 16h sans que yo informer famille mais ayeba que on comment à répondre magistrat boy ce qui moyen kozala na pesa o numéro ya manager na ngawana otu na ye soka ebaki yango ndenge nini oui on a parqué à 4 mairie ndé do la répondre magistrat makamni yo yebsanga wana o non azaki sous émotion donc depuis 16h 17h 18h 19h donc 4h du temps oh maman lobi beaucoup ti batongi pota na batonga na sima oui ezesika donc c'est ça il y a le même jour parce que autant pour ça on a l'hôpital ouais c'est ça bande ko luka pesa ba ko luka lem suki ba ko ça lelo moko mais comme c'est simba quitté après qu'il y a tout ba ko mona ki suki déjà c'est déjà tard OK c'est que pas pour faire une noter tant ça a fait après peut-être oh continuez erto comment on a parqué à matete batuni gérant la fille a kufa kinden abi mobali ne aye no ragangi Frida Queen escalier wana phrase dola ni ragangaki wana gérant mutolo ba on a parqué est-ce que l'hôtel wana be escalier za batuni gérant hôtel no escalier zali abi etikali kozala te et bon escalier oya gangaki mwasi na kweza yaki ya ndenge na bi ngape na yebi pete ngana vande na porte na yoki kaka ndenge ya gangi
mwasi ni akwei na escalier après abengi nga gérant ya kosimbisa nga mwasi na nga to bima na ye na kino hôpital gérant lobi boye na parquet abi amoni ba pecha zena bo ba bimi moka bimi aka zwi mutuka ya simbisa bango kaka Frida ba kotisi na mutuka si makoto ba kindaka ye gérant ayebaka te après ba tuni gérant aussi maki njoto ya mutu ngo tia na mutuka yo mukolo hotel pourquoi pas accompagner qui est tina hôpital pour mutu na kufela DG pa na yo pour na koyeba ke nino esalamaki na ndoto la fi OK makelele ona OK makelele te tandis que ça la ba démarche to bi ke gérant azana katia parquet to ya jomsu gérant d'aba bimisa ye akima na ye déjà donc gérant azala souté d'aba kimisa ye déjà bien avant totuni avocat neni bino boko bimisa gérant tandis que dans la non amona nete yenda responsable de hôtel wana et comme monsieur boye lelo autre benga ko ya bozongi lobi to benga mais tandis que hôtel au place mutaku fela ki hôtel anezo sala nango hôtel wana bakanga ngote ba mesure d'enquête ti lelo hôtel sala ka bongo chambre wana badola bazaka kufana chambre wana ba so ki bakangi fongole pa magistrat matete il y a personne qui font la boîte qui ne faut pas récupérer biloko tu sais non ça cause bloqué tant un hôtel va confirmer que les mêmes jours Frida Kufa les mêmes jours biloko miso ba longola kana butu wana ah les mêmes jours Frida Kufa car na butu wana eto lukado la salete bango na hôtel da bazonga ki na hôtel ba longola ba évacuer biloko miso et qui n'a déjà on a gérant c'est notre témoignage dans le parquet après ça m'a bouillé tout. Oui, c'est sûr que non. Frida Koufi et Bandi a Koufi na crise cardiaque. Après, bah, sûr que non, a sali AVC. Justice à Moka, on a poussé ça là. Si qu'on dola na minute azawa. Dola na parquet à 4 mirina limité. Ah, bozu neni. Et moi, avec komitika, biso to yaki na parquet, biso to benga ki magistrat, binon bozo nga lobby. Elle est prévue avec une étude avec entre lundi, magistrat Bomeko, dans ça la tête, boya lundi menango. Nous rendons à partir de 9h bakanga da dola. Depuis 9h na parquet. Bon bakangi pe dola banda 9h, mais biso to yeba bakangi dola vers 15h. OK. Vers 15h ba prendre ce qui tout kangi na mincho dola na parquet. Mais si biso boya le loté, boya ndé lobby. Mais asa awa. Après le jour souvent on to kena na parquet, to moni pe dola. Bati na mama ameke ko samba batune okuta moi na kufindeni lolemo libanda moi ça ku fait banda 16h na page no ba publier ndeni belle famille no e ko bango on 19h on a photo na manager na ngai et bongo pourquoi tant onio so za robo ya ko participer na matanga à base la sous émotion bongo dossier le lobo komi na on a 4e rue marina parrain bango Chilelo marana parrain ba se présenter tout cas pino ko bantu comme na 4 minutes tout cas pour kuta na pina bangote. OK. Donc dossier za na 4e. Dossier na 4e mairie. Liboso do la R allait na avocat na ye ba esi biso ke Frida le to mona ki na ba vidéo ki allait na parquet na avocat ne ba confirmer biso ke crise Frida pardon a kufi na crise cardiaque. On a avocat do la ninga sala ki mission ina dola. À l'activité papier na epe bota la papier ngoyo Frida Koufi na crise cardiaque. Après biso to sur une autopsie et c'est biso ki Frida sala ki AVC. Ce que le question na kata AVC ya Frida wana. Baba se panzani ba pere ki na libanda na se na mutuna simapota ne lungi pota liboko ne alliance c'est ko bukana so AVC sala ki. Deuxième vidéo wana bo mona ke bakangi eliputa pour le boko ezaya kubukana donc moi ba meme ezate le boko wana ezokweya ya omoni bakangi eliputa ba chelizita nde bozomona wana pour que le boko moko ezaya kubukana lole mu libanda nyoso tozomona ouais c'est ça après et to comme na 4e mairie biso je to comme na 4e mairie to zoé dans papier autopsie to ki notika da pour ne pas magistrat. Tu sais que le quoi biso to fouté ba mbongo tout c'est papier ba otanga ngo ezala biso tout vandi après ba zui enveloppe ba fongoli magistrat andi kotanga tu sais ba kilo ne c'est pas ça qui mais biso comme na parquet magistrat va prendre so asara battement boye na bino ra boye a bozonga na bino mwana mino da kufene dana AVC asalaka AVC akufi oh mais ba avocat au basate biso kana ko koma ay biso na porte magistrat biso en pied levé Natanga déjà à Salaki avait sa koufi.
ndeni biso tozalaki te bino ofongoli mukanda na absence na biso ndeni biso to futi mbongo falo fongola on a miso na biso on a ba avocat na biso na ba avocat ya dola bavandi mais bino botanya ngo biso belle famille ba kolo Frida to zati botanya ngo ndengeni yango place to senga justice et salama. Donc s'il faut conclure justice na hôpital à mama yemo ya mama yemo babimiseli bino autopsie ya Frida Kufina AVC. Baminganga o bozotala biso na ebete chaîne na ngezala suivi na ba catégorie tout ba médecin ba docteur ba infirmier ba spécialiste o bozotala biso. Est-ce que moto o asali crise à AVC akoko kufa se retrouver na ba pota na nzoto loboko ya kubukana lolemo libanda ami sumbeli ami subeli? Est-ce que moto est-ce que la justice baebi que Frida na pota na sima? Je pense que baebi. Mais pourquoi pas ça l'enquête à pota wana te? Parce que ils ont un avocat moko o azalaki corrompu na makambo oyo. OK. Oyo aliaki mbongo po ba mema makambo oyo na ndenge ministre en justice oboya. Aboya. Yene mutaliaki mbongo po ba kende basala loko oyo et c'est passé de la façon parce que ce qui est transparence c'est là qui vrai c'est magistrat en avant ça tous les deux familles ba avocat tout atangi enveloppe na miso na biso tout tellement comme da corrompu en gros ba sala ki ba mec na façon est-ce que pesa penza autopsie ou taina mama yemo tout est triqué ça reste à vérifier tout est possible. Alors message na yo na ba konjamboka na bato nyonso ba kutana libaku ya vidéo oyo okolo banini loka ya Frida. Oui, l'on a aussi un gouvernement congolais, justice et salama. Pour nous dire petite sœur Nabiso. Président Fati. Papa Nabiso Nyonso. Maman Denise Nyankero. Tala likambo yezi 3 mois. Tout banda qui na commune à Lemba. Commune à Lemba tu es parqué à Matete. Parqué à Matete bazwa gérant bakimisa. Toye 4 mairie bosenga biso parmi moyen baluki la dola liberté provisoire. Ministre de justice makambo oyo ndezwa ngwame. Pour tout ça toye ba solution ya liwa ya petite sœur na biso. Maman Denise oza mama. Na ebe okaka pasi ya ba maman akufeli, pe pasi ya ko perdre mwana. Bota la liwa ya maman to kufela mwana na Canada. Ndenge déranger ki pona koyamba dossier wana mutema. Papa 3 mois biso tolala ka libanda mwana mali les solutions makate ba dépenses ezo kende zo ngambongo bimaka likusha chaque jour libanda ministre ndete loko elekela biso to mona ke muto ana juste na kata parquet tilila sela téléphone ay do la za na téléphone à parquet ana téléphone à parquet a posta biloko chaque jour on zambasala en plus téléphone à moi si tilelo era mamboko a dola na parquet mama senga téléphone à moi nanga eza wapi ça to ebité era makamso eza na kata téléphone o dola boya ko pesa na téléphone à moi sinae ça que azwa téléphone a pesa ngoma dola a publier chaque jour Frida botamaka le 15 au père publier qui anniversaire ya Frida donc nga na parquet nga na kata parquet na wana téléphone a publier pe siko bosenga téléphone à moi na bino na parquet te to senga téléphone à parquet to senga téléphone to bon devant magistrat ti le téléphone à Frida et moi na te ena maboko na ye do la téléphone ezapi eloko na lo ba pangote grâce à téléphone on boko ye baba piste mususu soki pas aina batu po téléphone il faut que ça na maboko à l'état po bako ye ba pe que tam sou do la za innocent tam sou Frida za ina ba problème wa za traiter na batu ba ki o menacer ba la ka ki liwa nyonso ko ye ba na téléphone l'état zora téléphone à mouwei à vérifier l'état tikali ko zo téléphone à Frida te téléphone à Frida mo na kate ezaka na maboko do la imo tisiko. Est-ce que numéro Frida ngo le kaka numéro le kalisuté WhatsApp na bandaka nenga kufa ka numéro pe ekangami mba moko nandeni Frida basoli na maman lek oza na Belgique 14h maman lek esi Frida ero téléphone te bima en ligne ola mela mobali na yo ero ndi balambaka Frida c'est maman merci na yo ki ka nenga déconnecter ka 14h tito yo ka Frida ku film opi kanga mbala moko
quand ndenge Frida maman serait déconnecté et bon numéro pour kangama et la famille vandi babi a numéro et les kasusu te to kanga yango mais ce que tant muta kufi famille kutu no ezui sango na été mes téléphone c'est kangami oui téléphone de kangama histoire oyo eza na ba sombre belé zo senga justice vraiment à revoir les sous dossier oyo pour que famille oyo ezwa vraiment kinya olobaki oboyi très chéri oza pona batu nyonso banda to banda kolela omonaka biso te koto na biso bazwa ilamba batia na misu na papa oza papa na biso nyonso tozolelela yo kota likambo yo tozwa solution biti eza toyeba leki na biso akufi na nini bozwa biso solution toyeba. Merci beaucoup Lionel oyo Boutolanda eza yaya ya Frida yaza parmi batoyo bazalaki na morgue scénario à morgue nenge salamaki et puis aza parmi ya mutu oyo abimiseli biso vidéo ya Frida akufaki na ba état oyo tozomona. Alors quand na lobai na bino tozana bato ebele oyo tokoyamba en tout cas na régie au biso publicité et puis on se retrouve tout juste après pour na mutu mususu o azali bongo témoin na histoire ya liwa ya Ndeko Frida. Saratola TV. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Touro yo toyambi mama kulutu batu baza pende ebele mettre suka na mama kulutu parce que bango nyos tout baye penza pona liwa ya mwana bango. En tout cas na mama kulutu na plateau ndenge boza romona ye paza parmi bato yo bazalaki basali pe ba procédure nyonso ya matanga ya mwana na bango Frida. Bonjour mama kulutu. Bonjour. Mama kulutu kombo nani? Mama Petroni. Mama Petroni. Mama Petroni nayebi ke kimia na ngambu na bino eza penza te mais na ngolo ya nzamba kosunga. Écoutez-la ki wapi oza ya mama ya Frida? Naza ya liboso te. Ngana zana ye mwana enoko na ye. OK. Sangwa mwana no écoutez-la ki wapi? Sangwa ya Frida ekuti ngana ndako. Mama Eugénie azalaki pai na nga leki alandi mama Frida. To solo na biso petit ba 18h alongwe na ndako. Aki pa akendeki donc ngane na bimisa ki ye na mizongela ikutuna na ndako te. To temi pe na barabara ka to so na baninga. Meti nke ba 19h noka téléphone sonné. Noki mwana bazalaki na mama leki azobisa mama Petroni wana tonton olobini ola ngine biso Frida kufi nga Frida o wapi Frida kako bobuti ko balisa tonton tika biloko zolo po sabaje abi na minute yo tozana Saint Gabriel babengi biso Frida kufi ngabe lekuta zolo bananga pena na monike commissaire na zakina telefone agangi kaka bana bazaki na nako mama nini lobana ngabi botika nini oh bazo benga nga siko babi Frida kufi bana nga biso to bandika ka mbangu dans les vides makolongulu Frida kufi na nini wala to zolo bade nazo ke makolongulu bana nga ba jeune fille biso no so makolongulu kaka Frida kufi to ko malpango to kuti batu plein Frida Belini na kufi, oh Frida kufi. Donc les temps de toko lobana kutu makolongulu pe kaka toko keneti no hôpital maleki pe baye biso to memani. Na hôpital à Saint-Gabriel wana to memani to ke kuta déjà kuna plein. Boko batongo déjà si baye boye bayoka kisangole ni biso to yo kité. Bato si batondi bondenge ni. To kuti ya na Frida kutu na mabele azo baluka. Obebi selinge sengo na ngai. Eza nini pe bomiye o balubi asali crise o kote mso akwe yaki na escalier bon ye mtu moko asali crise akwe na escalier kaka ye moko to vanwa bandeko pe baye population eleki kaka bato bazo yaka mona utobala ka lobia to vanwa na ziele moko ye mobala ngwaza o azakuna na kati biso to mona ka ete bato mikomela ka va nde ba mona kai to potani wana ti ba ko bate mobile banda kendeki azomona na suto mobile abimeli na porte asima porte museza na sima porte museza kuna asima
bo baluka na ndenge ya sima kuna to baluki wana déjà ye dola azalaki asaki mama dola wana na famille na biso to lingaki dola lokwa likamusu yango motuna na ngana tuna est-ce que bo sepela na libala wana bolingaki dola bo sepela kana dola nga pena tala minute dola soka talinga aoloba pena na ndimte mama pa ko leka po modèle biso zaki na dola modèle to zwa ki dola do elekela nga ek mo la sako boya nazo ndima te siko eloko biso to mona ki en suspect yo moi c'est akufi ata komi monisa ata famille ya dola mama ya dola papa ya dola na ye kalunga bango ni banga bayana no ata pa na biso lokola dola zo bo mama tika biso na tomi monisa ata na famille ata mukolo moko ezala ye kalunga ezala papa ya dola eloko te jo biso ngana ke pa leki na biso o babota mina bango mo abotaki na fani bonoki telefone soninga ava benga mama génual oh maman yebinga ngabi na yebiote na ipe numéro te oh yebinga te ngabi na yebiote oh ngai noko ya dola ngabi yo noko ya dola olobini oh naza besoin tokutana yo ngana tuni papa okutana nga babenga kinga ngana tuni okutana ngai na ndenge ni oh te naza besoin to solo ngabi ma papa numéro ya adresse ya papa na Frida place bobala kambongo boyebi yango te to numéro ya ndako ya mama Frida boyebi yango te o te mama nazaki na besoin ka to solo ngabi papa soko solo aluka numéro ya mama Frida na ya papa Frida aiko kato na obengo sima kati ngape na bengi lek na biso wana génie bozo solo ani wana na bengi na yebise génie tala na yebike mtapesi numéro na nga eza dola yoka noko na banga bengi albi asala besoin to kutana tant so benga bino oyeba déjà que abengi pe pa na ngai tout solo pina leki sili nango nde ler na ye na yoko yoka susu ler na uti kuna nazoki na matanga nazoka zo sango babengi ngai banoko adola ngo pe babenga babito kutana privé na tuno to kutana privé po na nini pourtant bino boyi e pa ibobala ki Frida bozalaki bongo lelo bomo benga biso na privé po na nini papa Frida benga dola bola boya koyamba benga binaza na besoin muta ko boma yo azate soko ozoki mana kimba we pa mama Frida yake pa ina ngai mutu moko ko saluma bekuna azate webi pa ina nga nazana nga pe mutu moko ya logique babenga bango ti lelo oyo atikala ko komate na ndenge to yoka kaka sango ke bakangi dola ko kanga bakangi dola azana na parquet kuna akoksi déjà un mois banda bakangi avant na parquet siko ba sali si examen ti to sali examen nyoso prise à soba beta biso Frida kufina AVC est-ce que AVC mutakufi miyoyo non na zolo yango lezo monana mutakufi salité makolo wana na AVC podo la biso ndimaite ke lelo dola mtakoko zana Frida na modèle oyo pe okangi pe motema ti o monani pete pourtant biso ko zolo ba biso bi dola soka zaki malamu après makamoni mo kalinga sani atana ndao oyena ko lela titi tokotala ya leliti simanango to sani to kovandisa dola yo beta siko lisolo nene nokuta ki mwasi nayo menando nge dola kinde ti lelo oyo ezala mama ya dola ezala donc atande kona ye moko bakoma ko likana émission bazo sala dola ya biso yeyo ya bino yeyo pole ke wana zate soka zaki ayamba telefone ye kutazala ba nyos be biso c'est les kaka tuzwa kaka ya bino yeyo donc biso ne to perdre si yo yebi likambuté okima pona nini omona na kate pona nini donc ti lelo tozo baté donc ye l'état tozo bela kaka justice ministre tali la biso likam o mama Denise tali la biso likam o Félix yo moko ibipasi akobota oboko la mwana na otangisa ye tia koma na niveau akoma ki to perdre na nyoso mwana bisa kufina zemi ya 3 mois ba wanga ni yango akufina zemi ba wanga ni yango bon nyoso wana bazokunda ngo kaka donc na ndi sola zemi pe na autopsie bimite eloko te kaka AVC bongo pota nyoso wana te kaka AVC bango ba bonenge bukani ezate AVC mtebomie siko tolela nani to sengi kaka président tala likambo oyo talela biso likambo to sala sika mususu akokimela te to ye kotika kaka maboko na yo landela biso likambo oyo 3 mois ya kolala na sima mikolo nyonso
tolala kaka libanda na toye na butu soko ye na adresse na biso kuta biso libanda tolala kaka wana toza kaka wana ezate to ye ya brisque oya kuta biso na libanda tolala ka wana 3 mois yango tozo ko saleder to ko 3 mois mwana kuna na malili kaka solution zozwa mate pe azolo ba mbongo kaka pe azolo bake abimi maboko pembe donc biso to kosi likam mais justice anzambe ezali soki ezake ayebi na likambu te ata lelo babimisi ye mai bake justice anzambe liso anzambe ezali kulezo mona. OK, donc si je comprends bien, l'État ebimisi l'État na nzela ya autopsie bosala na mama emo po nini banali bakenda osala autopsie na mama emo atu bakenda mama leki na biso kaka ejeni na papa na bango. Est-ce que réponse wana pendeza ya mais na okaki ba rojanga za ko senga au passé mamati. Est-ce que réponse wana yango pende bimangi na mama emo to yebite bango nde bayebi ba fongola lettre batu bazate bafongola lettre leki alobi ke biso toke kokuta tozo koma boye magistrat azolo bake ba lobi akufi na AVC bakufi na AVC bon biso ofongola lettre biso tozala kitendenge nini les problèmes tozala ngo yango wana po tomoni ke tokoki sute to suki dola ndenge mwasi akufi na AVC l'état fa bimisa ya tikae kasi za ndenge watu po abimi innocent azana innocent na makambo yango oyo c'est que biso nde tokomokosa makambo ya okosa siko ba photo wana yo moni biso tokosi yango to lokoti toke bamba elongi ya Frida des problèmes tuzana ngo yango wana comme tozoli la kaka l'état na biso asunga bakonja mboka batala la biso po biso moko mayele se suki 3 mois ya kolala na sima tozola la libanda mikolo nyoso bambuli yango biso kaka na libanda tililo oyo nazaki nango yango wana mama tukolela pa na yo ile la biso pa bakonzi batala la biso likambo oyo po biso moko toza sous escate. Donc Frida sali 3 mois na Mali. 3 mois na Mali l'idée azo ko 3 mois so du vendredi so samedi ah ko 2 mois 3 mois. Siko pe bo ebidanu exactement liwa ya Frida te est-ce que bo bimisa programme okunda Frida tout ça na programme te po makamweza na maboko na bango na bakonzi to bimisa ndenge ni koto na résultat malamu izate. Est-ce que basala enquête na hôtel basala pété to ba bien que basala te po biloko ya Frida ti lelo ata moko ebima te tozwa pa te loko moko te ya Frida to yebite place yango nde balobaka ke fongo les asoke pa ya nani na magistrat na matete est-ce que c'est solo to yebite po mutakendeke pe kuna azate. Oh, est-ce que Frida na do la basali na ba problème te hein mama donc ngai pena na biso ke modèle na zaki na bana wana do la koyana ndaku nanga ya koleza to koseka kosekisa na bakoko nanga to kobeta donc soko telika amour wana ndenge zaki tima kambo esalami nazo ndima te nazo boya penanga nazo ko ndima ngote soko leko pe engona ko ndima ngabo yo ebine likamte siko akima kanini akima pe pona nini akoya boto ya koleza to lie ya komeleza to meli to seki na ye. Est-ce que bo banda ko sola bien la famille ya dola mama ya tika na mona ko likam na ko lobate pour na famille yango wana tozala bien banda na fête na mama na bango penda tozala contact ya malamu mais tito ka mama bango ko makolobake ya bango ya soka kufi wana za ya bango mukolo bazo kunda mwana bango yanga zo kende donc yo ki pasi ya mwana muninga te yo zo bake yanga zo kende ata na bolamu moko pa mwana wana ozwaka te ata liputo ya pama na lipapa ya mwana wana yo ozwaka te polo bake ozo sepela ke yanga zo kende mais tango tozolo bato ya ke biso pe tozana bana basi bongo lobi soke kwepa nayo o sepela c'est qu'il faut sepela kana nyonso. Alors bato ba otala biso ba retenir que do la zati le na parquet il y a 4e rue dossier il y a Frida nanu bo conclure parce que autopsie wana bozana ngo sûreté donc c'est l'axi qu'il faut bo bandela dossier bo luka basa sous autopsie mususu. Alors message ni opesa na bakonza mboka o baza kotala nazo senga ka bakonzi bazwa biso likambo oyo président talela biso likambo oyo
ministre la justice monela biso likambu oyo yo lobi ke oza pona babola pona ba riche mutu nyonso tu talela biso likambu po biso moko tokoki te ba o bazo sambisa kuna malonge ezate yango tolingi yo landela biso na likambo tala nanu 3 mois na kovanda kana se nani azolesa bato po tosala biso ba riche te nani azoya kotikela biso ya kolia poto lia azali te biso moko tozopotana kaka na ndenge na biso poto lesa bato bazovandisa biso na se yango tosengi ministre ya justice mama Denise yeba pasi ya kobota yo moko yeba kolisa mwana noti na niveau ya komi lelo oyo ale lobi kaka o perdre moi anoka na minute mukebo solo li na yepe e koma na poko mwana akufi tito vanda na mwana to yoka e place a piquer crise te kaka na mbala moko to yoka mwana piquer crise yango to sengi bino boya kotayela biso likambu oyo po biso moko tozana makasi te ya kobunda bitumba oyo yango to sengi présence na bino ekota na kati ya makamu na biso oyo. Merci beaucoup maman. En tout cas, je pense que le message est passé. Bakonjamboka bon me kapé ko boire ali suna dossier oyo ya mwana na bino leki na bino ndeko na bino Frida oyo banda akufa asali 3 mois déjà azana kati ya malili moyeba kunda ezalaka te parce que vérité liwa na ena no yebanite. Alors justice eza pona bato nyonso mais bakonja mboka botala nanu susu procès oyo malamu bofongola misu bolandela yango parce que ba mama baza ko se plaindre avec toute le vidéo bazalango na basini nyonso oyo Frida kofeli nango azanango na nzoto izo correspondre na autopsie te izo correspondre na résultat ya autopsie te basengi sikoyo na ministère à justice na papa na biso son excellence monsieur le ministre Constant Mutamba dossier mususu yango yo papa o meka kofungola misu au revoir dossier yango lisusu po ete ba famille o bazwa kimia bazonga kola na bandaku bakunda fida apema na kimia. En tout cas maman za loba mususa ko bakisa te loba mususa ezalite na 5 ans merci ba sunga biso kaka na ba problème onyo soto ba mama baza mikolo ba age koli mozo mona ba mama bazo déplacer musika kozwa ba transport côté kuna balala libanda bazo tambola boye bazaka na besoin solution. En tout cas ministère à justice bota la biso dossier ya liwa oyo ya ndeko na biso ya mwasi Frida banda kufa 3 mois yango suite ezate solution malonge ezate. En tout cas merci na batunia tout bo la émission oyo bo partager yango partout boko tsango na ba TikTok boko tsango na ba Facebook ozana ndeko na aza docteur tindela ye ozana ndeko na aza magistrat tindela ye ozana ndeko na aza ministre aza généraux aza soda tindela ye sango oyo ekoma na matoi ya bakonja mboka na biso. Alors retrouvons-nous prochainement na épisode mususu. Au revoir, merci.